koyeba kozwa temps ya prière na 9e mois koyeba pe kozwa temps ya prière na 10e mois kozwaka déjà possession ya année ndenge tokota 2026 déjà esi bozwi possession parce que na kati hôpital eza na ba démon oyo bautaka na séjour de mort bayaka uniquement mpona kozwa ba ame ya bato Seigneur ayebaki kotasanga déjà ke bato mingi baliwa ekoyela bango esprit de mort vraiment eza makasi po tobondela makasi vraiment nde toza na fin de l'année esprit de mort ezali partout esprit de mort etelemi na niveau oyo nzambe alakisaki ngaiebokomona baliwa bamort subite kati na bafamille baliwa ya poisa ekozala nde tokoti boye décembre tozokende yango ti na baavril baoyo bakozala na kati ya distraction bakozwa mpenza baproblème ya makasi makambo ekozala ebele ya mabe oyo diable akosopa na kati ya 2026 satan aza na besoin ke ayeba kosala makambo na kati ya 2026 na ndenge ya kodétruire donc tokomona makambo ebele oyo ezalaka te na 2026 bakoimplante bamakambo ya satan partout et puis ekozala basystème ya antichrist basystème ya antichrist ekokota partout ntango ekota wana ekokota mpona kodétruire bana na nzambe quel que soit baproblème ozeleka nango na ndako mosu okozala na malade na koprie mpona yo nzambe akokangola yo mosu okozala na problème moko ezotungisa yo zalaka na kondima na nzela ya priere tozosala awa nzambe wana akomimonisa car il y a un seul Seigneur qui est votre Dieu donc toza na Seigneur moko kaka ne vous faites pas appeler Père mais tomonaka église catholique babenga ba Saint Père Saint Père eza kaka Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Bonjour prophète. Oui, bonjour. Boni Mikole Bele, bato bazo lukayo, zo mona te, makamba ba témoignage kande to lelo, vraiment monde ya TV bandimi témoignage parce que bato bakomi belé na ba témoignage et puis bana poto bazo benga ba biki bango vraiment bazana na besoin ba témoignage. Balinga koka ba témoignage na bino boye édifier bango mingi to remarquer moi absence ebelo bande ko mona te maintenant to moni ozongi sous na nouvelle tendance message ni yango ozanango nde to kotina ba décembre boye olingo lobela bana nzambe po to mona avatar kala mingi ta koleka okendo loba na cimetière mais yo message ni opesa na bana nzambe parce que yo te yaka peuple de Dieu yakina ote ne bakufi. Oui, gloire au Seigneur. Kolo vraiment akumisama azwa lokumu pona batan oyo parce que ndenge tozalaki toaki na prière moko ya 3 mois pe na nécessité yango wana omoni toza komona na te toza pe na mwa ba misala ebele tozosala bana na nzambe nalingi koloba eloko moko ete esengeli tozala toujours vigilant oyeba na komipesa epa nzambe otala osala bilan par rapport ya année depuis tobandaki 2025 ti lelo oyo tokomi na suka nzambe tata na biso Yesu Masiya oyo aza na likolo asungi biso abateli biso asali biso grâce lelo oyo tokomi na fin de l'année donc na programme ya nzambe po toyeba yango ke nzambe azalaka na baprogramme na ye azalaka mpe na lolenge na ye ya makambo oyo ye asalaka e na makambo oyo ye nzambe asalaka esengaka na biso bana na nzambe tozalaka toujours vigilant tomipesaka epai na nzambe epuis tosalela ye na lolenge oyo esengeli parce que tozali na temps de la fin
le col est aux temps de la fin et singeli mutu na mutu ayeba ko sosola été vraiment mutu na mutu oyeba ko sala analyse otala battant pe ba préparation ya fin de l'année mingi ba kufi mingi bazui ba problème mais nzambe na nguya na ye asali biso grâce asungi biso asali biso faveur wana ete tokutana boye ezali vraiment na lolenge moko o ezali ya balamu ya kolukaka ye tout le temps tozala vigilant par rapport ya ndenge oyo makambo ezoleka tokomi déjà na fin de l'année eza na bato mosusu bayebaka te senera ebaki kolakisa ngai na 9e mois eza na bitumba oyo ezalaka na 9e mois ezali na baattaque oyo ezalaka na kati ya année tant tokoti na 9e mois nzambe alakisa ngai ezali na bademo bayaka mpona kobundisa bana na nzambe kobundisa mpe bavi ya bato e bayaka komenanse bavi ya bana na nzambe bango siko bayaka nanu mpona contrôle abengi bango baesprit ya contrôle yango wana esengeli kozwaka déjà à partir ya 9e mois koyeba kozwa temps ya prière koyeba kozwa temps ya prière na 9e mois koyeba mpe kozwa temps ya prière na 10e mois kozwaka déjà possession ya année ndenge tokota 2026 déjà esi bozwi possession etant bozwi possession ya année nzambe wana akosepela pourquoi parce que ozoyeba koposséder par rapport ya bane ndenge ezotambola par rapport ya mikolo ndenge ezokende bien aimé senera ebaki kotasanga déjà ke bato mingi baliwa ekoyela bango esprit de mort vraiment eza makasi faut tobondela makasi vraiment nde toza na fin de l'année esprit de mort ezali partout esprit de mort etelemi na niveau oyo nzambe alakisaki ngai ebokomona baliwa bamort subite kati na bafamille baliwa ya poisa ekozala nde tokoti boye décembre tozokende yango ti na baavril do ezali déjà bapréparation ya monde spirituel oyo eza kosalema biso etanke bachrétien tant tozomona nzambe azopesa biso baavertissement po tozala prudent alakisaki ngai mpe lisusu fo kosambela mingi mpona bana mike parce que monde spirituel baza toujours na baréunion ya koluka makila ya bato surtout makila ya bana mike esengeli esopana donc fo tozala vigilant 2026 eza année moko oyo nzambe akoyeba kokitisa gloire na ye mpona bana na ye ekozala année moko ya restauration mpona bana na nzambe donc bao baosalela nzambe ekozala mpenza année moko ya évangélisation ya makasi oyo mopepe moko nzambe akotinda oyo ekozala mpenza ya évangile ekochange bato ebele mais na compte ya ennemi baoyo bakozala na kati ya distraction bakozwa mpenza baproblème ya makasi makambo ekozala ebele ya mabe oyo diable akosopa na kati ya 2026 pourquoi parce que Satan aza na besoin ke ayeba kosala makambo na kati ya 2026 na ndenge ya kodétruire donc tokomona makambo ebele oyo ezalaka te na 2026 bakoimplante bamakambo ya Satan partout et puis ekozala basystème ya antichrist ekokota partout ntango ekota wana ekokota mpona kodétruire bana na nzambe donc sikoyo bana na nzambe faut kozala vraiment vigilant et surtout baoyo baza partout na baeurope na amérique nde bisika wana tout diable azotravaille mpona komema bato ebele na enfer. Merci prophète tolandi ndenge olobi tolingaki kotuna question moko par rapport ya situation mpe ya mboka ezokoinquiété bato mingi bakomi kolemba basali ya nzambe parce que sur le plan prophétique ya mboka mpo oza mosakoli nzambe apesa ngolu okendaka lola okendaka lifelo. Maintenant notre situation tala baaccord bazosigné pour na paix kaka mais c'est comme si paix yango onire ekoya kaka te message nini nzambe apesi na bakongolais oyo bazola bazoko espérer na nzambe na mboka parce que mboka sans nzambe il y aura rien. Maintenant et message nini ezali de la part ya nzambe oyo bakovandisa peuple de Dieu vraiment na kimia mpona koluka mpe ya mboka bato bazokufa na baguerre bato bazo lelo bato ebele bakimi esika oyo bitumba eza kuna vraiment bafamille baa na pasi bamisusu bakufeli. Oyebi ennemi ya congolais ezaka congolais par rapport ya bamakambo mosusu oyo elekaka eloko wana nga nzambe asiraki ngai ke
Congo ndenge eza wana eza na maboko ya Nzambe. Malgré biloko wana nyonso bozomona biloko wana ekosilaka Nzambe akosilisa yango. Nzambe akosilisa yango eza pe likambo nde ya bato na biso moko pe il koorganize armée ozomona faut koorganize armée problème nde ezali yango wana. Mais Nzambe mpona mboka oyo ba décision ya Nzambe ezali ke Congo ekodevelope baguerre wana Nzambe ye moko nde moto akosilisa yango. Omoni eza na émission moko na lobaka nasalaka émission moko na lobaki na bato ke eza na ba grande puissance moko te bakosunga mboka oyo. Soki biso moko tosali makasi te, soki biso moko tomiyebi oyo tozali te, ekozala na grande puissance moko te oyo ekoki koyede biso. Ba grande puissance wana la plupart bazala kaka bato bazobundisa. Bato bazobundisa, bango wana bazoluka ba matière awa, bazoluka biloko awa. Eza na ba pays ebele oyo pe bazo réussir sans que baluka ba grande puissance bazo réussir. Bango moko bazosala makasi. Exemple yo ozobunda bitumba, bato bazobunda bitumba epa na yo. Be yo moko ozobunda bitumba na bato. Est-ce que okende koluka bato misusu baya kokotela yo to yo moko pe faut sala makasi. Donc bato bakoki koya ko appuyer yo mais makasi feza nano na yo moko. Yo moko faut ko investir. Faut la mayele, faut la intelligence, faut la sagesse ya koyeba ko gérer. Mais ceux qui mayele wana ezate s'appuyer et pas abattre. Bible le biango. Nzamba lobaki yango na Isaïe 30 verset 1. Abi malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher les secours. Pas ce kozala na bato bazokende na Égypte pona koluka secours. Secours ya Égypte ezali pas pona bana na Nzamba. Secours ya Égypte ezali ba grande puissance wana nde. Bango wana bazo yiba. Babiloko nyonso to mono ezokende. Eza ba grande puissance. Yo kansi muyibi tango azo yiba yo auquel susu epa na ye. Eza na solution moko te. Mais eza ndenge basala kango wana pe kokuta na bango eza kolakisa preuve ke biyibi bazali o bazoyiba na kati ya mboka oyo eza na pays oyo ezoko agresser mboka oyo. Mais pays wana ezoke na suka. Nzamba kosukisa makambo ya Rwanda wana bakagame wana akosukaka Nzamba kosukisaka ye parce que esika oyo bato balembi esika nde Nzamba asalaka. Même na Israël tango bato babanda kolemba mayele ezosila nde tango wana Nzamba banda kotelema. Problème eza ke faux boka mobimba kozala toujours la repentance masumu eleki makambo mabe eleki faux bato bamiyeba o bazali bato nyonso bazosala ba système ya ba fraude ya ko détourner ba finance wana ekoka kozala pe ba finance oyo ekoki kosala mpona ba armement ezala fort. Mais tango bato bazozwa bambongo bato mosusu bazokende kosala makambo ezanga ntina bato mosusu bazomene vi kaka ya lix. Mais bato mosusu bazosouffrir do eza pe malheur yango na malheur ezokota à partir ya biso moko. Mais soki bapays na biso esorganize ndenge bapays mosusu ezosorganize lokola ba Burkina Faso esorganize bango moko pe basorganize baza pe na makasi malgré ba Poutine bazosunga bango mais bango moko pe baza fort na kati ya armée na bango. En fait vraiment na kati place parce que makambo lobby et puis c'est une réflexion. Nazomona tout ce qui est sacré na mboka na biso ezala assuster. Bato ba profaner tous les sacrés ya mboka oyo. Pendant que tout le délivrance ya Nzambe. So tozonga na kati ya Bible, tozomona roi na tango ya Élysée. Roi bande ko tambola, alati bilamba ya roi. Menzoka na se ya roi azaki na saki ana souci ya mboka. Aye ko apprendre que bato bakomi ko liana, mama moko baliaki mwana, ekomi tu koskola mususu na kimisi mwana. Tango roi yoki makambo na roi apasoli bilamba. Alobi makambo boyezu sama na mboko bato bakomi ko liana. Alobi lelo prophète Élisée soki mutu na evani na nzoto na lobanga roi te ba kate mutu. Ba atili ba soda ba kepa Élisée. Élisée akute na banga bisi bango boyebisa roi. Lobby miracle zo salama. Alors nena touché des points na ebité makambo susu yo mona ngote. Na ba cimetière na biso eza na abomination sama na ba cimetière. Bato bakomi kosala ba acte moko o ezali abominable na kati ya donc tous les cimetières eza sous sacré et comme il y a kosaka na profané même na ba hôpitaux biso ke zaka so côté okuti kimia bondoke se va na kati kuna. Maintenant votre travail aussi comme étant de serviteur de Dieu, de prophète
vous en apportez ça quand on bakande bolo parce que bayoka pe bino souste baninga bino musu basi bakina na présidence kuna kopesa ba professeur lokuta boza sous la crédibilité té ninga to yebaka pena musala nzamba lobby boye batu ba moni yango siko etoko sala nini parce que peuple likene vanda kaka na basela nzamba moni roi alobi nga na lelo kopesa bino to lokwa lobiko nzambe ne muta akopesa bino secours et bakende pa musala nzambe mboke kangola maki bino boza forte boza ko ba division bino moko siko prophète. Et nous connaissons le peuple a désespéré. Bon, le peuple a désespéré parce que le monde en Zambie et l'on a ezalaka. Et puis le problème est que le gouvernement tant basal en Zambie pèse un message. Est-ce que bayoka kangoto bayoka kangote. Tant ba message surtout pèse que kocha elike mingi et pas ya ba grande puissance eza kominyo ko la pamba. Grande puissance ya makasi eza bino moko soki boorganize armée na bino bokoko koma pe puissant même si bakoko zala bazo combattre bino donc komona kaka bozala kaka balongi mais soki bambongo ezoki na makambo so ezangi tina bozomona ke eza faiblesse moko ya makasi esika pe diable azomona et puis corruption wana yango wana pe eza esika o diable azokotela babiloko pe eza sacré ezalaka sacré parce que même na Israël o eza sacré eza teke soki eza ici que les cimetières, les cimetières faux, bas bébisa, bas sandrumé, bas bébisa, na hôpitaux, ko bébisa. Bilo qu'on a surtout, ils a problème. Ils a la problème na suivi. Aux hommes aux hommes même d'un babomisa banzela. Au moins bakolo bali kamboy, to bomisa boy babomisi. Mais 2 jours, 3 jours, bazali. Les hommes là. Hôpitaux. Tant bazo talango kona. Oya otala pa 2 jours 3 jours 1 mois babomisi ici ezalaka lien moko ezaya 100 ezal lien moko na kati ya biso ba congolais surtout ba docteur ebele ba koti ba science oui bazoboma bato bazoboma population l'état zo mona te miso avec ba docteur ebele ba koti ba science mutu moko to ebisinga ke na ba niveau ba campus so ke na ndeko no communauté test bonobo ba komi ko testa kayene na nzoto do nyonso batangisa bana na ba komi testa na ba malade na bino balobi kumema malade no kuna te pokune koma nango lokola bazwi mutu ba même expérience ba mozo ba élève batanga na nzoto ya malade omoni na bopito ezana ba bisika msusu seigneur la kisangai na kata ba hôpital ba demo bazalaka ba demo ba travers na kata ba hôpital wana ezana ba docteur ebele ba kota ba chance ba docteur wana baza ba sali ba chance ba msusu wana ezana ba esprit o ezana na kata ba hôpital. Quand vous côté na kati hôpital avant okende on sabat avant okende na hôpital nzamba ebisa ngai faut ko sambela kamini parce que ceux qui ozo sambela keza mabe ils ont un esprit chaque hôpital ya mnene ils ont un esprit ya mnene géant ezwaka limu abatu nani okoti na hôpital te mais déjà tango komika na kati ya porte ceux qui ont vie de prière te bakati ovi iko ils ont ba temps netu ba temps ils ont ba temps ya ba sacrifice ils ont ba sacrifice au monika kabazo sala babiloko wana eza babiloko moko boye o bazo préparer pona nini parce que bazana ndenge ya kozwa makila ya bato mais bino bomona ngoka eza simple siko yango bana na nzambe tolo ba faut zala na vie de prière parce que na kati hôpital eza na ba démon oyo ba uta kana séjour de mort ba yaka uniquement pona kozwa ba âme ya bato bazo ya ko récupérer ba âme ya bato nzambe ebisa ke bana nzambe na compte ya nzambe nzambe atinda ange na ye nzambe atinda ange Raphaël azotinda bange na ye pour protéger bana na nzambe pe mangonde baza ba docteur tango ozokota na hôpital websi nzambe opérenga yo moko tinda ba docteur céleste ba traitenga et okomona ba docteur céleste ba kita ba traiter yo nazaki na frère mususu frère wana akutaki hôpital a prier mais na nzela ya prière nzambe ayeko sala frère wana pe grâce tozaki na campus wana salaka bukana ka penza makolo tous les 2 jambes bukana ki mais frère wana to koti ba prière asali ba renoncement donc ba chaka ipe ba sonde kaka na ba prière de ko wana telema menzamba talisa yake no asalaka accident na rompe ngaba mais azaki déjà sacrifice ya monde spirituel fallait que ba sacrifier ye lokola azaki maele abengisi basala nzambe pona prière to saleli ba prière Seigneur ayaki ko sala opération sa cicatrice azana makala azana komina makala lelo o aza bien pona ko lakisa bana na nzambe ke faut que zalaka toujours
kosalaka attention na kati ya vie komenaka vie ya sainteté pe vie ya sanctification mpo nzambe aprotege yo. Donc nzambe ayaki kolakisanga likambo mosusu ya ndeko mosusu wana na koti par rapport ya divers na misala ya nzambe bayaki koyebisanga mpo koyebisaka bato basambelaka mingi mpe basalaka mosala ya nzambe na botosi nyonso na obéissance. Pourquoi? Parce que na bokonzi ya nzambe eza na bato mosunga na kuta frère moko nayebi mavinga kombo na ye jour moko ayebisaka nga abi prophète naloti ndoto moko na mimoni naza na paradis kotango namoni mpenza baange ebele bazoyemba baza koadore nzambe bazocelebre nzambe abi nayoki bamélodie moko mboka yango ezalaki mpenza batie badécoration ya pembe batie badécoration partout nasepelaki makasi abi ntango nazongi kuna bazoyebisanga ke omoni mboka oyo eza mboka oyo basantu bayaka aye kotanga na kombo na nga abi baye koyebisa prophète Isaac ezali koya na esika oyo mpe ayaka na esika oyo yebi eza wapi bayebisa eza paradis. Alors nayaki koyebisa ye fo servir nzambe na ndenge esengeli mais moi négligence ayaki kokota aye kosala plus de 4 mois amipesa sur makambo ya nzambe te seigneur ayaka kozwa ye mais mikolo eleki nzambe akenda komema ngai alakisi ngai ye na paradis alakisi ngai baza na mlongo wana mpenza ekenda molai na kati ya mlongo wana ebele ya bato batelemi ye mpe namoni ye azoyebisa nke nde toza boye omoni toza na paradis ya nzambe mais ti depuis toyawa inane yango depuis toyawa donc nzambe aza na makambo ebele azosala epuis ndenge aza wana ndenge toyebelaki nzambe na mokili donc na ndolo eza ndenge mosusu soki oye koto ordre eza makasi ordre eza par rapport ya niveau ya prière ozalaki nango na mokili niveau ya évangélisation ndenge osalaki niveau ya vie ya méditation de la parole de Dieu niveau ya bonzambe obandaki komene okokota na yo na paradis mais baniveau wana nyonso ntango okomi baza na babiloko eza lokola babalance wana ezoteste ezolakisa niveau ya prière ezolakisa niveau ya intercession ezolakisa niveau ya évangélisation niveau ya koyembelaka nzambe niveau ya adoration niveau ya service osalaki epa nzambe soki baniveau wana nyonso to epesi eloko te donc wana bazobenga yo lokola moto oyo arate kokende na moto donc obiki kaka me olingaki okende na ifele obiki kaka sikoyo bazolakisa yo par rapport ya ndenge obandaki kopesa dimi ya nzambe te ndenge obandaki kopesa baaction de grâce ya nzambe te ndenge obandaki konéglige kosunga meme misala ya nzambe nde babandi kotalisa yo sikoyo a partir ya wana nde yo moko bakozwa yo balakisi yo bandako nde bamemaki nga wana batalisaki nga bandako ya bato mosusu ezalaki vide babisanaki bandako mosusu oyo bato nani bakoti te bandako mosusu eza vide baye kolakisanga bandako mosusu bato bazalaki ntango balongoli nga kuna baye komema nga kote ya enfer bayeki kolakisa ngai mwasi moko boye mwasi wana bandaki kotosa te bandaki kotosa mobali ne te azalaki mpenza mwasi moko ya kozanga botosi bamemi ye kuna na moto azokrie babe azalaki kotosa mobali te azalaki na impolitesse donc vie na ye ezalaki na kati ya impolitesse yango wana ase retrouve na kati ya esika ya pasi azokrie azolela azosengama na nzambe te nzambe vraiment yokelenga mawa limbisanga zongisanga na mokili papa yokelenga mawa salanga grâce babisanga ke moyen eza te mbala moko nzambe abimisinga na esika wana aketalisinga lisusu bato mosusu oyo bazalaki kote ya bafete balakisinga bato mosusu ya bafete eza na bato mosusu okomona na ntango ya bafete bazalaka toujours na babar bazalaka toujours na bahotel omona nzambe abateli yo ane mobimba ndenge abateli yo ntango abateli yo okomi na fin de l'année olioke église okekumisa nzambe okende église te okopesa nzambe merci te merci ozokepesa na bahotel merci ozokende pesa na babar merci ozokende bisika ya mokili ozokende na bisika moko ezanga ntina donc ntango ozokufa deja okokende na kati ya séjour de mort nde kuna bademo bakotortire yo bademo de fête wana baza bademo oyo bazalaka par rapport ya bato nyonso bazali komipesa mingi na makambo etali bafete bato wana babanda kolingana bango makambo ya nzambe te do bango vi na bango mobimba kaka bafete nde bademo ya fete wana mpe bazali ndenge tozomona banoel oyo bato mosusu bazala kofete omona noel me na bible eza te noel elakisi non elle eza na hébreu elle
donc eza lokola éternel donc elakisi non Dieu donc nzambe te ezali na baselile oyo ezalaka badémon bazokanga bato bazokende kotia bango na kati ya bisika wana siko bazotia bango na bisika wana pourquoi parce que babandaki kofete fete ya mabe yo komona même na kati ya fete ya Noël bato bazotia bastatue ya Marie baza kotia bastatue ya Joseph bazotalisa Jésus-Christ ndenge abotami alors que Jésus-Christ azalaka sous bébé te Jésus-Christ abotamaka na motema ya mutu ntango ya mie tant que Seigneur et Sauveur aza déjà mokonzi na yo donc eza botama ya sika ya yo nde mutu obotami kati na Christ akoko ya lisu te akoma lisu bébé lelo oyo aza le roi des rois aza pe le Seigneur des seigneurs donc babandi kotalisa les démons de fête badémon ya bafete wana bayaka mingi na décembre batielaka bato esprit ya basusi balatisaka bato basusi na kolia nini na kolata nini na kovivre ndenge nini na kosala nini donc bato bakestion ebele baza komipose mpona bafete alors bafete wana ezomema bato ebele na kati ya lifelo bana na nzambe tosala keba yeba fete oyo nzambe ayebi tozali na Pentecôte tozali na oyo babengi bafete ya tabernacle bafete ezali ebele oyo nzambe ayebi bapake yango bafete okomona na kati ya fete wana nzambe ayebisinga estce fete oyo euti epa na nga ekoki komema bato na babar ekomema bato na masanga estce ekomema bato na kati ya kindumba estce ekomema bato na kati ya baproblème bamosusu bazokende kosepandre kaka mpona fete bamosusu bazokende komipesa mpasi kaka faleka ye mpe afete soki mbongo emonani te moya afete eza te donc mutu aza na basusi mais Bible elobi na kati ya Matthieu 6 verset 25 elobi soki okiti te na 6 na 27 babi ke bomitia na basusi te parce que bandeke balonaka te me Yawe alesaka bango donc mwana na nzambe mpe yebe ete susi ozotia mpona vie na yo nzambe ye nde mutu alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Donc Jésus apesaka repos Jésus aprotégeaka même na kati ya fete oyo omoni baninga bazofete yo fete te komitungisa te nzambe wana alesaka yo déjà soso wana oyo koluka oliaka yango déjà eza biloko ya mokili ekoleka soki nzambe apesi merci soki mpe nzambe apesi te lokumu ezonga epa na ye ezali likambo te ya biso bato komitungisaka mpona bafete yebaki ntango bafete ezoleka wana bane mpe ezosala nini ezosila ezodimie soki nzambe alobaki okufa na 30 ans yebaki etikali 29 ans donc soki nzambe alobaki okufa na 40 ans yebaki etikali soki 39 ans donc faut koyeba ke ntango ozofete tozokende na suka ya mokili tozokende na suka ya bane na yo yango wana faut koyebaka kose préparer koyebaka temps oyo tozali faut kotangaka mpenza batemps eza na fete mosusu na otali komona ya passé Christ ndenge asali anniversaire na ye ndeko moko atindelaki yango namonaki ndenge azofete anniversaire wana mais namoni vraiment biloko wana eza satanique biloko wana eza diabolique parce que baanniversaire wana ezalaka mpenza ya bana na nzambe te kofete baanniversaire wana eza biloko moko eza diabolique eokomona biloko balati bacouronne et puis soki otali couronne wana bien tala yango bien omonaka couronne wana ezali na basystème biloko wana eza lokola bapyramide et puis batie na eloko moko eza lokola fourse na kati ya couronne wana ka bacouronne oyo baroi balataka donc bana na nzambe faut tozala na discernement mpona koyeba mokili ezokende wapi parce que Yesu alobaki boye na Matthieu 23 alobi na verset 10 mpona azoloba ete ne vous faites pas appeler maître car il y a un seul maître qui est Jésus-Christ. Ne vous faites pas appeler Seigneur car il y a un seul Seigneur qui est votre Dieu. Donc tous un Seigneur moko kaka. Ne vous faites pas appeler Père. Mais tout le monde a l'église catholique babenga ba Saint-Père. Saint-Père ezaka Seigneur Jésus-Christ. Ye moko nzambe tata. Donc yende mutu aza nzambe na biso oyo tokoko salela oyo tokoko sambela tous les jours. Ezate ke to komisa bato moko boye lokola idolâtrie. Okomona na ba fete wana Seigneur avait kolakisa ngango ke ezo détruire. Musala nzambe faut qu'on soit toujours humble. Nzambe asengi tozala biso humble. Ezate ke bolati bilamba lokola ba soda romain bato bazo kumisa bino bazo pesa bino ba gloire eza mingi mpona Seigneur Jésus-Christ lokumu ezaka mpona Yesu Masia biso faut tozala kaka toujours humble toza ba serviteur inutile musala nzambe aza un serviteur inutile
eza na ba serviteur de Dieu msuspect au monde bako benga ye mtu azobenga ye ayambaka te ayambaka te yana ba serviteur msusu penza okobengo bengi olembi bakolekisa yo kana ba secrétaire pe esuki wana non toza basali toza ba esclave un homme de Dieu azali esclave ya bandimi donc oza mwana msala ya nzambe donc toza bana misala ya nzambe nan tokomi ba maître te ba maître tokomi ba maître tangu tokota na royaume nde bakopesa biso couronne de gloire wana ozo mériter yango par rapport ya bapasi omona na mokili par rapport ya minyoko omona na mokili bato ebele bazolinga konyokoma mpona nzambe te bato ebele bazolinga kaka nzambe apambolaka bango mingi bazolinga nzambe apesaka bango biloko nyonso na facilité alors qu'il y a un prix à payer même Jésus-Christ po abikisa biso akendaki na croix aleka na croix babeta ye Ésaïe 53 verset 1 jusqu'à 6 babini babike azalaki na aspect moko te Yesu azalaki na nkembo te Yesu azalaki kutu na lokumu te bato kutu babanda kotia yeka te bato kutu babanda kosepele na ye te lo bisika oyo nzambe aza omona eyebani nango mpe te ya bisika moko oyo eza kaka bongo eza na bagrand serviteur de Dieu oyo baza na kati ya royaume ya nzambe bamosusu bazalaki na bango kaka bamissionnaire bakendaka kaka kosala baévangélisation bazokende kopesa message ya nzambe bazokende koteya partout bazoluka mpe lokumu ya mokili teke bato bakumisa bango mais nalola baza bato minene do yango wana bien aimé najebi soki yo moto oza kosalela nzambe na temps oyo zala vigilant mipesa epai ya nzambe kolanda bato te kondima na yo mpe ekozala base te epai ya bato oyo balobaki basalaki boye te kondima na yo fo ezala base epai ya Christ même na église ndenge toyaka boye na baéglise okomona bamakambo okomona ba bitumba entre ba frères entre ba sœurs mais toujours faut aller na base na yo Yesu po Yesu apengwaka te Yesu akufaka te Yesu pe akoyaka te mais tango zotiela bato mitema etant que bato toza ba humain masumu ezalaka masumu eyaka sata pe yaka kobundisa bana na nzambe sata pe yaka kobundisa basala nzambe mais toujours faut tozalaka nde tokomi na fin de l'année kozalaka na unité ezana bato mosusu omona ezana bato abebana na bango 2 ans 3 ans 4 ans tokutana kana lola yo na ngai tokoyokana te tina lifelo merci comme ezali lifelo donc bokutana kana lifelo mais yebake faut kobongisaka tango toza na bomoi tango ya kobongisa yango tango balakisa ngai liwa mutamasumu ndenge mutamasumu akufaka ezalaka pasi amweke nzambe asala yo grâce wana yava okufa osali ba repentance sincère okonfesse nzambe asungi yo ayokeli yo mawa abikisi âme na yo mais soki osali ba repentance moko te oza sincère mabe donc faut osala ka repentance tous les jours comme kitisa pa nzambe ko luka vraiment elongi nzambe na ndenge o esengeli peut nzambe akitisa mawa na ye kati na bomo na yo vraiment toza na temps moko penza ya kosala masekite po bilembo tout kolo Yesu alobaki tozomona yango parce que tito kene ba 2030 wana tokomona makambo ebele ya makasi d'ailleurs même 2026 ekozala penza makambo ya makasi penza ya mabe le faut prier là on est ça même bande baza en Europe en Amérique tout le temps pour vous la prudent na le baki na bino ke tango zo sala mbongo na yo zala ka pe na compte épargne na yo ozo bomba pe mbongo quelque part parce que après ba année on est toza 2025 ne tozo cité kuna yo que 2025 et 4 déjà tozo kota siko tozo ke na ba 2030 donc oza na makamba makasi vie msusu bato bakoma nango na Europe ezala impossible donc ebele bakozonga na Afrique na Afrique yango mpe kozonga fo ozala na eloko moko osala fo ozala na organisation kosorganize malgré Afrique eza na bitumba ya makasi na souffrance bozangi nyonso ezaka baplan ya diable mais fo tozalaka mayele ndenge toza deja na batemps oyo koyebaka kogere ndenge nzambe azopesa yo koyebaka kobongisa na Afrique ozalaka na eloko parce que comme na temps moko mindele bakobalukela bato ebele bakotelengana na ba Europe bato ebele bakotelengana na ba Amérique bato ebele bakozwa ba problème ya ba refoulement tant tozokota 2026 tozokende tina 2028 na kati wana makamba makasi ezoya ya ndenge wana le faut bana nzambe bazala toujours prudent ngana zaka tout le temps kopesa avertissement chaque fin de l'année koyebisa bana na nzambe makambo wana to batalisa nga penza même 2026 baliwa ya makasi en cascade bana na nzambe to bondela vraiment nde nzambe azobatela yo nzambe azosunga yo ezali temps ya koluka ye
ezali ta ya komi pe sepa na ye po makambo makasi ezoya ozalaka toujours te attaché na makambo ba fête na ba camarade ya mabe on ba camarade oyo ba mimaka yo na bisika mabe nde na mona ba msusu ba bwaka ka bangunda ba msusu wana bakenda koyiba na ba magasin ba msusu wana bakenda kozwa biloko par-ci par-là nyonso wana fo kolongwa vraiment na ba vie wana sino te soki Jésus akuti na vie wana oko risquer okende na alifelo donc yango biso tozoya pour avertir bino que Satan sopi ba passe partout na kati ya nani ya mkanda ya Pierre balbini 1 Pierre 5 8 à 10 babi que soyez sobre veillez car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant babi mongola na biso Satan azotelema likolo nkosi azoluka banani ya koboma azoluka banani ya koko détruire mais to telemele na losambo donc telema na losambo bien aimé a on a décembre que ça vraiment na ba losambo na cité Jérusalem na kata ministère ba prière ezali tozo prier pe pour na ba nyonso baza na baka ba nyonso baza na ba problème yebaka komi bongisa bien aimé lukaka nzambe balukaka ye esika oyo muto alembi nzambe alekaka liboso même si yo bato bakotiola yo bakoloba ye akokufa lobi ye tokomona ye akokweya ye akosouffrir non vie eza ko appartenir na bato te eza ko appartenir na nzambe et pas Jésus Christ même noko na yo akoboya yo même yaye na yo akotiola yo mais zala kaka na assurance et pas nzambe même mobile na yo même mwasi na yo akoki koboya lokola Job baboyaki ye mais nzambe azalaki na ye nzambe atikaki ye te quel que soit ba problème ozele kanango na ndako muso kozala na malade na ko prier pour na yo nzambe akokangola yo muso kozala na problème moko ezotungisa yo zalaka na kondima na nzela prière to sala hao nzambe wana akomi monisa nzambe wana akosala na kuzo prier pour na bino soki ezana ndeko olingi ko benga biso numéro eza wana eliboso na bike oyo alingi koyamba Yesu yamba nanu Yesu loba kolo Yesu na yepa na yo na yoki liloba na yo na yambi yo zala mokonzi pe mobiksi na nga limbisa masumu na nga kobanda lelo na ye kozwa décision okoma mwana nzambe merci tata nzambe po limbisi nga na kombo na Yesu nazo prier nzambe bikisa bato na yo kangolo ba nyonso baza malade oyo nyonso baza na ba problème molimo santo asala kati na bango molimo santo akangola bango au nom de Jésus-Christ ba maladie est disparaître o yazana souci pour na décembre zala nzambe pour nous pouvoir zala nzambe pour nous protéger ba ndeko nyonso baza na Europe ba ndeko nyonso baza na Kinshasa partout na ba ferme sunga na kombo na Yesu amen do yango na lobi na komi na suka tozali pe na orphelinat na biso oyo ezana kimwenza boyebi yango orphelinat Saint Marcelo na lobaki ete orphelinat wana partenaire azaki wana nzambe si azwaki ye en tout cas tokoma kosala kana makasi biso moko tosungaka bana wana donc soki olingi okanisila bana na biso wana ya Saint Marcelo eza déjà des orphelinats tozo diriger ngana za conseiller na kati ya orphelinat wana soki olingi osunga bana na biso wana ezala malamu bazalaka pe na bato batalaka bango te baza msika makasi donc côté baza vraiment d'érosion kutu esalemi ebele bato pe moyeba koma kuna eza te donc soki olingi osunga bana na biso tozali wana benga nzambe akopambola yo pe ministère cité Jérusalem soki olingi opambola yango opamboli yango nzambe wana akotika yo te tala nzambe abateli yo ane mobimba nzambe aprotége yo basala nzambe asali bapriere mpona yo kolo wana akotika yo te soki olingi obenga biso numéro eza plus 243 89 98 063 23 na bandeli plus 243 89 98 063 23 tozali na kati ya ministère cité Nouvelle Jérusalem oyo eza na Triangle Campus en face à l'école à Maman Olive soki oye kilte na biso ezaka chaque mardi de 16h à 18h jeudi 16h à 18h et puis dimanche tozali na 10h puis na 13h vraiment nzambe wana apambola. Merci Banakin, bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux
$35 eza ebele na kati soki omelika moko deja oyoka bien bémoroïde banini tout ça bilialia bivandavanda mosala banini erépare yo système ya break erépare yo mpe fonctionnement ya break de break donc epesa fonctionnement ya bien tokomi bacongolais tozoganye bamatch ozwa badéfaite bapane technique en plein match c'est pas bon zongela eloko oyo nga na serviteur de Dieu surtout bapaster bolingi komela bimelamela boya awa bobenga mpenza alendele na numéro na ye mpo bobenga mpo bozwa eloko c'est important traitement poison anti-poison yango oyo ne bao mosusu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe anti-poison donc soko ata eza na kati elongola yango alendele mikolo osomo nayebi te mindele yango bapesi biloko oyo bauti po biloko yango mpenza eza ya solo mikolo oyo batiaka poison atoya famille te atoza problème na motu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo mpe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.